Bote les sous bande konangana bande oyangai tokutani toza déjà le 20 août 2018 mikolo ko kende mbangu mbangu tokotambola malembe ce moment bar 19 ya JFM service ezali komatsa biloko parce que ndenge to yebisa kabino chaque mois au moins mwana mobali wana sunga kabande kobaya lelo tokobeta pe masolo ya ma nouvelle famille nanga ya sika eza onje ya mama Yvonne ya vandaka na Londres eza onje ya mama Yvonne ya vandaka na Londres azana bana na ye na mobali na ye na Londres mais azonga ka Congo pona ko s'occuper na bana baza délaissé po boyebi mboka ezaka moko ebotaka o babalabala babotaka bana mboka ezaka ka moko o balabala olie batu babota bana balabala ebotaka Congo les enfants de la rue et tozolo bango na pété balabala ebotaka batu na Congo tobengi bango les enfants de la rue yango mama Yvonne na sima ya ko travailler bambula na bambule belé na ba onje msus a préféré que ça la sortie officielle ya ma nouvelle famille boko vivre yango etango na kutani na mama wana yaka kaka ye moko te ayaka na mwana na ye oyo abotama akola na poto mwana muke ya mwasi ozotala kaka mwa souci ya ko s'occuper na bandeko na ye oyo akomona bakokola na ba condition ya malamu te. La caméra de Tokomi Wapi est invitée pour ce faire. Voilà, comme ça sera un peu difficile à sortir. Je vais prendre ma image de moi. Bonjour à tout le monde. Je vous remercie tous pour votre présence. Messieurs les capitaines, messieurs chefs du quartier, Madame Yapoline, la présidente de l'ONG Viport, chers enfants et distingués invités. L'ONG Manouf ainsi et ma nouvelle famille ainsi, Manouf, a été créée depuis 2010. Elle a comme objectif d'encadrer et soutenir les enfants orphelins pour assurer leur développement futur. Le but de cette manifestation d'aujourd'hui est la prise de contact avec les enfants avec qui nous travaillons. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que moi-même, je suis orpheline et j'ai eu cette inspiration de travailler avec les orphelins. Par conséquent, avec le peu de moyens que Dieu m'a donné, j'essaie d'aider les orphelins qui sont dans notre ONG. Mais je ne peux pas les aider seuls.
avec l'aide de tout le monde, Dieu Tout-Puissant va nous aider à pouvoir accomplir notre objectif. Pour le reste, que Dieu vous bénisse et vous protège pendant cette manifestation jusqu'à ce que nous allons nous séparer. Je vous remercie. Maman Pauline, qui est notre partenaire, il a un mot de circonstances. bandeko mbote na biso nyonso nazali na esengo mingi komona ke lelo manufa telemi liboso na bino ndenge mama présidente awuti koloba manuf ebanda depuis 2010 mingi bakokama ke depuis 2010 lelo 2018 mama manuf azalaka wapi mama manuf atravaille mingi ndenge balobaka dans l'ombre bamboula oyo nyonso depuis 2010 jusqu'à 2018 mama manuf ayaka mpona koencadre baorphelin. C'est vrai que baorphelin okoki kokamata bango na balabala te kasi on a travaillé ensemble comme elle vient de le dire, nous sommes partenaires. Nga nazali mama présidente ya ONG La Vie pour tous oyo babengi en sigle VIPOT. Nous sommes dans plusieurs communes de la ville à Kinshasa, notamment dans la ville Anzele, dans la commune Anzele, Maluku, Massina, Ngaba, Makala. Nous allons dans la province, Bandundu, dans la Moine. Dans Maman Manouf, nous travaillons en partenariat. Abandaki mingi ko sponsoriser ba orphelin ya Vipot. Yango monike atika ka Vipot na simate. Ava bana onje na ye ba orphelin ya Vipot bazalaki soutenu par Maman Manouf. Azali musika na Londres, mais makanisi na ye nyonso ezali asunga population congolaise. Mamoko, Mama Zabina na bana na ye. Applaudissez, applaudissez très fort. Ok. Yabana Manoufe. 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 Elle était la première année à enseigner par Madame Bernier et Madame Petroni. Madame nous appuie, les parents négligents. Moi, malheur à moi, on me chasse à classe, motif. Papa me pèle pas nerveux et pourtant il prend de la bière jour et nuit. Voilà 45%, ce n'est pas de ma faute. J'aime beaucoup, m'a donné tout. J'aimerais cette bonne mère, ma vie entière. Elle m'a soigné tout petit, on est là qui m'a appris à marcher pas à pas, tenant nos bras. Quand elle est là, je l'aime bien et je l'aime bien. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Masoarife, élève de la 3e année A. Madame nous appuie. Madame la Tati, qu'est-ce qu'il y a au fond de ta maison? Dis-moi, Madame la Tati, là où ta petite rentre et te gratte ta petite patte et ta touche et disque. Et pourquoi marches-tu lentement si le goût de tes ongles, si je te donne de la salade?
part à remercier Maman Yvonne parce que grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Alors, j'ai terminé mes études, c'est grâce à lui. Depuis que j'étais enfant et jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à lui vraiment. Alors, il nous soutient beaucoup avec le don de Minerva et des habits. Alors, grâce à lui, je le remercie vraiment beaucoup. Et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alors que le bon Dieu lui bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Moi, je réponds au nom de Ben. À soutenir Bison Namakamtu Asali, j'avais fait à que les bébés combattent à petit sur uniforme, à l'opération de Bambongo, à l'opération de ma camion, surtout, j'avais battu à battre sous ma lèvre à Koleka. Je remercie Maman Yvonne en tant que partenaire. Je remercie Maman Pauline et tous les cadres politiques nationaux. Na onyonso na mukolo lelo eza sortie officielle ya Manouf. Nzambe apambola Maman Yvonne na soutien oyo azosala bana oyo. Soki bana oyo lelo bamonani, c'est grâce aux partenaires Maman Pauline et Maman Yvonne. Azotindela bango mbongo ya classe kolata na bango pe kolia na bango tikete nzambe oyo abakisela bango yebele po bana oyo bakola malamu bazala des personnes utiles dans le monde et dans la société. Hello, my name is Susanna. I wanted to say a little speech. Every child here deserves a happy childhood and a brighter future. As with your support, we will ensure that all the children have an education, food and healthcare service. Any of your little help will be appreciated. Thank you. Expliquez-moi muke makambo nani Susanna Loubi. Donc Susanna Loubi azoloba ke mwana nyonso azana droit ya kovivre, azana droit ya kotanga, azana droit ya santé, azana droit ya kovivre ndenge mwana nyonso a vivre tindenga kokola. Ndenge ye aza mwana donc azo vivre alingi pe baninga na ye ba vivre ndenge wana. Donc yango wana azosenga na bato nyonso baza na mwa moyen ya moke basalisa Manouf comme ça bakoka ko Manouf ekoka kosunga bana oyo batanga ba classe na bango batanga baza na santé malamu balia balata parce que bango de futur avenir ya mboka na biso Congo. Ouverture officielle ya Manouf. Donc on sait que l'autorité ici présente, moi je dis qu'on représente la commune Yansele, moi ça la coupure ya riban, afin que Manouf soit officiellement reconnu au niveau des autorités. Musique.
loso akomema ngo te nifo mama te aya loso sukali soya vraiment bamama bosunga balona mwa soya batongo bosaleli bango mwa potopoto epesa bango mwa makasi eza vraiment na bavitamine na mwa bakaye na biki comme classe ebandi kozonga comme ça mwana akoka kozonga na classe malamu mwa enveloppe na ye yango oyo bosombela ye uniforme na ye ya kozonga Bon, nga naza pasteur, naza ko travailler na ONG oyo pona ko aider bana. Omoni awa na Nsele ezali quartier oyo ezali na ba indigent, batu baza na bozwi mingi te. Yango tosalaki ONG oyo na mama Yvonne pona ko aider bana. Et ce n'est pas pour rien de choisir Eliezer Ntambwe. Parce que toyebi ke avec Eliezer na tokomi wapi message na biso eko atteindre ba couche nyos tozali nécessairement na besoin ya aide tozali na besoin ya aide pour que bato oyo musapi moko elongolaka mutoki te bato baza na moyen bakoko sunga biso po ONG oyo ekende liboso. Ce sont des orphelins de mère et de père, mais baza quand même na droit ya vivre comme bana nyoso batanga balia balata yango tobengaki Eliezer po toyebi ke Eliezer aza mwana kolo lopango. Mama mbote mbote papa mbote mingi tomoni yo awa ozopesa bato biloko ozokabola bato motema mawa koyebisa osi na bokusi ozali nani na kati ya ma nouvelle famille. Merci mingi papa. Ngai kombo na ngai eza mama Yvonne Kingoma, naza fondatrice ya ONG ma nouvelle famille en sigle Manouf. Biloko omoni nazo pesa bana, nazo travailler na bana baza orphelin, donc baza bana orphelin ba parents na bango ba kufaki na VIH. Donc tozo travailler na bano pour tosunga bango sur le plan scolaire, tozo sunga bango sur le plan social, na kolia na kolata. Donc yango na umoni lelo papa bana bayaki awa lelo eza inauguration ya ONG na biso Manouf. Donc c'est bandaki déjà depuis 2010. Mais tobandai ko travailler quand dengo ana vraiment lelo nde nzamba permettre que tokoka ko inaugurer Manouf. Voilà. Ko bande ko aider kaka bana o bakufa na ba parents bakufa na VIH ou bien bande ko pe mususu. Ko bazana posa ko assister na ONG ba ko yake. Bon, papa mutu na mutu aza na vision oyo nzambe apesaka ye. Nga nzambe apesaki nga vision pour natala na travailler na bano bazana maladie. Et ce n'est pas toko se limiter ka wanate. Pour le moment c'est par défaut, par manque de moyens. Yango ana tozo se limiter comme au moni. Bana baza penze belete mais tolingi vraiment to salisa bani belé. Tolingi mboka na biso eza munene mingi. Donc to uti ko fongolisa mususu na Lubumbashi. Toza vraiment na vision ya kokoka ko salisa bano baza bien na bana mususu pe baza na ba problème ya ndenge na ndenge. Donc tozo sambela ka nzambe na bande ko na biso mususu bakoka kusunga biso
poto koka kosunga bano. Nga normalement naza na 2 numéros. Donc eza numéro ya Manouf oyo eza wana na kin. Donc eza 082 58 94 960. O bandila mama. 082 58 94 960. Et puis naza na numéro ya Londres parce que nga na vanda en Angleterre. Numéro nanga eza 0044 79 08 98 66 91. Donc la bandeli lisusu 0044 79 08 98 66 91. Oui, ceux qui vraiment babenginga bakozwanga na ba numéro wana comme ça bakoka vraiment tosungana ezaka te na kosala na sali wenje to sali wenje poto koka kosunga bano. Donc eza likambo penza te yanga moko personnel parce que eza bano yo baza na parenté biologique mais bino nyonso bandeko place bozali boza ba parents ya bano yo boza ba yaya ya bano yo boza ba koko ya bano yo place nyonso bozali même mawa na Congo ezaka te before lisalise euta na poto eza bandeko wana ko même soki opesi 1000 francs ka opesi 1000 francs soki opesi 1000 francs wana mwana akolia bakosombeleli palier tozela ka te ke euta poto ou bien nini non awa pe toliaka te eza na bato pe baza na ba moyen même soki oza na moyen penza te okozwa 1000 francs na yo volonté wana kaka nzamba akomona yango pe akokanisela yo. Merci maman. Maman. Merci mingi, vraiment un grand merci na équipe tokomi wapi. Donc tolanda kango mingi vraiment côté bisoto uti eza na linga ki vraiment na ya awa na pona tokomi wapi parce que tokomi wapi ya ndeko Elezer merci na ye mingi na misala nyonso azosala. Donc tolanda kai misala na ye za ne impact ebele misala na ye etushaka mitema na biso ti ozomona ezo encourager biso to ya awa donc eza partie ya ba message na ye atindela biso pe a transmettre kana ba radio na ye. Merci maman. Merci mingi. Ngana za mama Yvonne na ye awa na moi bilamba ya bana en tant que ONG Manouf dans ma nouvelle famille tout ce qui parle na ba orphelin et puis yangwana tolobi lelo to ya awa po to pesa pe ba bébé na biso ba uti obotama moi elamba muki donc raison pour laquelle ils ont mon biso. Beaucoup de basalaires en césarienne, baza pe kuna, petite 9 personnes. Il y a 9 personnes. Ndeko Eliezer, mwana kolo lupango, magazine tokomi wapi, 18 boy. Kotanga na pasi tokomi wapi, kolia na pasi tokomi wapi, misala tokomi wapi, combien de gens qui naissent avec maladie incurable, combien des enfants à l'école ça devient remarquable. Tout ça ça montre qu'on a pour les nutrition, combien de diplômés sont dans les coins pour faire les discussions. Ça montre.
Bana sepeli mama yo sunga ngai kasi lamba ya bana au mila makasi Zamba pambola ye ndenge mama yo pesa biso bilamba ya ofele asimba nzete me asimba libende asimba nzete te me asimba libende Mama merci nzamba pambola olobini mama olobini mpona mama azopesa mpona ONG oyo ma nouvelle famille olobini mpona bango nasengi merci nzamba pambola bino mpenza merci What is a show? Want to turn fancy? Bote la biso wa mama. Bote. Na koma melokozi. Katika la melokozi. Ah, tobandaki journée na biso ndenge papa alobi vraiment nazo continuer lisusu kosenga na bandeko na biso bao basalisaka déjà vraiment merci mingi parce que bozo sala musala moko malamu mingi ezosunga batu les besoins vraiment est là tomoni ba makambo ebele esali mawa esali pasi vraiment tozosenga na bandeko na biso nyonso ya Congo ya Poto ya place nyonso na Asie Amerique place nyonso bazali bakoka kosunga bandeko na biso bazana kati ya ba besoin donc vraiment yango wana nazo pesa merci na batu nyonso équipe nanga nyonso totamboli na bango lelo ezaki journée moko vraiment très occupé donc tosilisi awa Nzambe azwa lokumu mingi tokopesa mbote bandeko na ngai na bandeko bazana Isangi bandeko bazana Ileko bandeko oyo bazana Itoto pambate kuna balenyère moko écoulé jusque là balokoti bibembe 6 batu misusu bakomona na te po bandeko bazalaki kouta na Ileko bazokende Isangi toza na province ya Chopo ancienne province ya Kisangani ancienne province ya province orientale disons poto mesana koloba Kisangani boyoma singa mwambe mbote na bandeko ya Lisala parce que tozala Kinshasa la capitale topesa na kabambote ndenge wana bandeko nanga Bujala mbote ebele na bandeko ya Uvira o bakekolaka ke Uvira ekoza la deuxième ville ya Sud Kivu après Bukavu wana séjour ya premier ministre Bruno Chibala Nzenze akekotala ba invita qui pour na participer na masano
oyo kendaka ya ba jeunesse na kombo ya kimia ba Burundais, ba Ougandais, ba Rwandais na ba Congolais. Aye kuna lobi mo Uvira eko comme deuxième ville. Mais monsieur le premier ministre, les affaires de l'État ba géraka ndenge wana te. Quels sont les éléments oyo monique ekoti kokomi c'est les infrastructures. Ba élément nini monique ekoti ko transformer Uvira est comme ma ville. Ou bien ba souffler yo kaka ke loba na bango ndenge wana comme ça ba kobetelo maboko yo pe olobi. Bino pe boyo kika ndenge wana bobeti pe maboko. Yango ngana koloba ka bandeko na ngai. O peuple modèle nini. Tozaba tu à un certain moment donné ba souffler mutu o ezalaka lokola aspiration ya bato. Ale mbala moko alobi mo lelo d'ici là kokoma na ba bourgmestre maire de la ville ainsi de suite. Quelles sont les infrastructures ba éléments zani kaka boende bo kati ba province sans que préparatif lelo tala ndenge tokomi. Nous avançons ou nous reculons. Compliqué, bande konanga. 2 accidents à Kinshasa, la capitale. Moko na 13e rue limitée, mosusu na 1e rue limitée. Bamituka, moko tuti bano bateka kamai. Kuna 4 personnes blessées. Mwana ngwa bukani loboko na lokolo. Na 1e rue limitée, encore un grand accident. Pendant ce temps, au campagne na ebandité, ba bazana pouvoir ba ko salaka campagne nanko. Partout ezaba banderole, otuni bango, ezaba préparatif à élection. Est-ce que ça pré-campagne té ezaba préparatif à élection? Ce qui boko bongisa élection ezaka cuisine interne. Quand na koma komona ba musicien balobi mo bina bozo sala répétition, bozo bongisa biloko ya malamu yo boko bimisela bato. Boko mema caméra to bandi komona ndenge bosala ka ndenge nini. Botiela ka pe biso tango bofinga na kate. Répétition. Répétition comme vraiment eloko ya ko filmer, ko tia na télévision. On est toujours malade. Mbote na bande kotu o bakolanda biso na Kasongolunda. Bino bande kobozana salama bila. E pai wapi na yebisaki bino ke basimi bale bakangamaki. Na kati na bango moko azana zemi ya 8 mois. Actuellement, baza déjà transféré bazana Bukavu. Et sika ba memi bango ke bango ba travailler kana ba mai mai. Na pesa kibino ba précision. Et le koto koloba, on ne peut pas encourager l'impunité. Il y a quelque chose qui m'a sali le quoi mabe parce qu'à Zamoisi, batika yeka kate. La loi est faite pour tout le monde. Mais Moutata soki bakangi azana ba droit na ye. Akutana na avocat na ye. Akutana na bandeko na ye. Azana droit ya visite. Ainsi de suite. Mais soki bakangi mutu bakeko tia na kasho yango totuna kati lelo. Procès ya John Chibango ekobandaka mukolo nini. Tolia na ba caméra. Bakangaki ye avec pompe. Une forte médiatisation. Sikoya le bokunda batu babosana. Te tozo zelaba juger John Chibango te. Ezala pe médiatiser toyeba qui était derrière qui. Parce que makamwa théâtre to lembi. Toko kenenenge wana d'un côté opération Bokoinanga parce que ceux qui Tshisekedi akundami te mutu a utilisé comme moi Tshisekedi te kala mingi te toko bana kolongola elongia Tshisekedi na ba siège ya ba parti. Poto zomona ta effort mon côté ko salema pona yango. Yango pe toke ko kuta toko bana ko kuta na ba maman ndenge wana na ba papa pe. Chaque fois que ba ko inviter biso. Ko solola
expliquer bango parce que télévision moyen mutu atuna mutune ezate valeur ya voix oh mutu akena ko voter importance na opération kanga muyibi voilà bande kolanga to sukisi wana pona lelo bobo sanate na oyo etali RDC monde bande ko tu oyo babenga ki pona mwana oyo ayembaki nzembo toza disponible ya keso gyozana lisungyo tindeli biso to kopesa ye wana tondimi parce que aza mwana muke aza pe na telefone te toboya kama mbongo eleka na nzela na biso parce que buzoba ezaka pe trop mutu akotinda mbongo muke abandi kofinga bato akanisi mutu nyonso aza muyibi likambo tozwana mama moko ya Londres na lobakati lelo pona ye batu nyonso baza bescro batu nyonso baza bato apasi batu nyonso baza ba malhonnête osoki otindi 100 francs mutu ekoma te maman, il n'y a pas de règle sans exception. Tomesana bobola, tu gardes ta tête haute na makamunios biso to salaka. Merci na bino nyonso tout pour la RDC monde. Bobo sanate. Inscrivez-vous. Ndeko moko asale linga commentaire à lobby. Ndeko Eliezer, ke bana pasteur bobo asala ki émission na lobby boy. Papa nanga. Ngai na kebaka na batutin, batu bakebaka nde na Congo. Pasteur bobo aza parmi ba oyo bayambaka nga tangu na komaka Bruxelles na salaka nebe émission. Ayebi quel type d'homme que nous sommes biso batam. Mais ceux qui a salaki émission na sens wana pona koluka ko attaquer biso. Eza makambo bo mwana biso to kitaka wana te ya kosala polémique. Na lobi boy. Pasteur Bobo aza parmi batu bayambaka biso. Ba pasaka na biso quand même ba moment ayebi qu'est-ce que nous représentons. Soki titina makambo bo mwana ya polémique ngai tambwe na ko kita na polémique te. Polémique to tikela ka batu bazana na posa ko sala kombo. Basala polémique na ba o baleka bango pour que bayeba na travers bango. Mbote na pasteur Bobo. RDC monde eza eloko ya Messi tambwe te. Eza eloko ya ba congolais tout. Et puis na transparence na honnêteté. Ça magui sans koluka yake na sala mwa kombo na sima ya RDC monde. Na lobi boye. Nazo pesa mbote na pasteur Bobo. Oyo ayebi quel type d'homme mais c'est Tamboazali. Toshi to kutana na ye pendant le peu de moments, le peu de temps otoleki sakana ye ayebi Tamboazanani. Tamboaza aza hein? Asa mutu te ya oyo kokuta ke okoloba na ngani. Je ne suis pas saint, mais quand même nabetaka tolo quelque part. RDC monde eza compte ya ba congolais tout o bazana posa ya mboka na bango o bazana posa ya kosala makambo minene na mboka kozala indépendant par rapport sur le plan financier. RDC monde eza compte to créer te pona mutu asala mwa kombo na sima wana te. Eza eloko ya batu bazali ko se rechercher te pona kosala kombo batu bacha yeka te. RDC monde wana zo yango moni eza compte pas seulement blindé, pas seulement sécurisé mais blindé à tous les niveaux. Tango e bandi batake yakiti. E utia bakanisi ke ezaka ke eloko moko eza eloko moko salema en tenant compte de toutes les réalités congolaises. Toyebi ba catégorie ya bato, toyebi ba ndoki bazaka boyi, ba miyibi bazaka boyi, bato lokuta bazaka boyi, bato malamu bazaka boyi, bato donc et salema na ba condition wana. Eza eloko te ya ke ezoluka mutu asala kombo
asala quand même asala lokola mtu azo sangisa batu pour que yaza la leader te na RDC monde leadership moko ezate ya koluka leadership moko te eza na kati wana te yango ngana zoloba parce que ça va me faire quand même mal ce qui na koti koyoka ke mutu lokola pasteur Bobo peut faire quelque chose pour chercher à attaquer M. Tambo. Et que ça l'a mabe. Tout ça la ninto kita tozonga bana mike. Tozonga ba mineur, tozonga bana mike bazo bande la vie. Tozo sala na biloko ya bo jeunesse pour que batu bacha bisoka. Te polémique eza eloko ya mutu azo lukana no bacha yeka. Yango moni bacha kana lokuta ebele. Nakoluka bachanga kapo ani bomi komisa na heure de ce monde $10 seulement par mois. Maman Pauline a ebsa kinga inde komoko na maman Pauline lobaki wapi na Paris a signé ordre permanent na il y a $50 chaque fin du mois, ça fait 3 mois et zo kota $50 par mois. Nous allons marcher avec ce qui aime marcher. Bao ba mesana ko rond-point ba ko rond-point ti ba ko lemba. Parce que ko rond-point pesa ka ba tu vertige. Mbote na bino tout bande konanga à travers le monde. Mbote na ba o balinga kabiso na ba o balinga kabiso te. C'est la démocratie, ça les mandenge wa. Zaka na ba o ba sepela kana ba tu o ba zaka de teint clair. Bamsupe va sepela kana ba o ya mwindu makasi. Izandengwa. Merci na bino nyonso tout. Bomi komisaka kana RDC monde mais bobo sanate. Ba moi biloko mususu ya ba détail. Ba moi biloko mususu ya nostalgie. Ya ba histoire. Ya ba élément mususu tolekisa. Bokokuta ngona compte na biso mususu. Mwana kololo pango. Tout ça. Merci, tout mon ami.